d'ailleurs na ese bino ke Chila azaki na conseil moko malonga te opesa bana papa Omar tandis que atiaki bana bato eloko moko ya mabe na mutu bato mosusu na bacommentaire bayesi yanga olobi ya solo mwana suka bato lelo bato bopesanga raison ozomona sila ntango ayo kopesa bana papa Omar comment leçon morale ebisa bango nini il faut qu'on a bien éduqué la place et qu'on a la reconnaissance la place oh yo uta et puis respecter baine na yo to sali inane te et moi côté comité banane l'équipe à présent Omar na fait ta Karine pas les ici la bête papa le 12 après c'est mbotété bon papa le mal avec na nzala sila Oganga te toi na si caméra ko ezakanyika akangaki likamanzuta upe parce que avantage ya métier kasi anga comme ça eso et ça capé nettement la vérité au moins nga na regretter belé au moins la valeur au Karine pas la zanango lelo soka je se mêler na bêtise voilà Karine pas là a représenté Congo na mode voilà de la mode voilà na Congo to une écriture et belle vie na Congo na mode so batali makamba ba modèle c'était Karine pas là pourquoi le loi perdre ba valeur ozomona elle au papa le simba bazaki belé mais avant chéri na ye c'était Sila Bissane ozomona lelo be totali moto aza premier rival ya papa Lombe Sila Bissane bande ko balandi bo italien Sila ko respectera mutu te na vie ata elelenge na ye si la respectable. Bon retenir bon. Soit avec si papa Lombe 12 ezali loka sikate. Bambo te kasi. Bambo te zati dans sa prière. Yo kasi nyonso ekomoto bima libanda Bible. To bima libanda Bible te. Baba ku bazaye batu mabe na Bible. Bazaki bato bandokanga bakangi banyama na place lokola stade de Martyrs balesi pa banzala mikolo ebele bakanga bato bakoti bakuna bato baolia bazondima komona bato bakufa babaku bazaye bato mabe na Bible. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre chaîne Haute Bascule. Et na émission, na yango, vous avez le droit de savoir. Oezo kamamamong et pas inanga chanceuse moi na suka. Yaba soni, autrement dit, IGF de tous. Merci beaucoup pour la fidélité, pe confiance aux akalango na kati yaba chaîne na biso Haute Bascule, pe matière des familles Libota News. Un grand coucou à notre manager le plus intelligent qui s'appelle Papa Tigre depuis Texas. En tout cas, Nzambe ya monayo, Nzambe ya batulayo, pe na famille na yo. Merci na CPI de la presse Darling Love Oyazabongo coordonnatrice na mission na Katia HB et merci beaucoup à Exode Mikebi Oyazabongo na simia caméra wazo sala kebilili vraiment eko makitoko makasi na kasi ya ba etando ikiana bino un grand merci na batinya so obolingara biso biso peto lingara bino tellement makasi. Je vous signale déjà que sur mon plateau na zabongo na CPI de la presse na zape bongo na Bianca Zanga mwana suka ya famille Libota o tozo vanda tozo solola maye matali o nyarso de kaka na vie quotidienne pe o le kaka na kati ya surtout mingi na kati ya internet vraiment et ça participer mawa yango wana tozo solola yango na Bianca Zanga bandiko balandi. Merci beaucoup na famille Libota ya babase nyonso en tout cas tolingara bino mingi lokola bino pe bolingara biso botala film et kozala vraiment kitoko makasi botala pe ba émission et kozala biso vraiment waouh bandeko balandi na yango na ko déranger nanga Exode Mikebité en tout cas ya zala wana grâce mes caméra à ça la vraiment surveillance ya koto et local to e baby koto e sali bozong bevada bozong sabwe na ko déranger te pote azo biso plat d'ensemble parce que plateau na biso ezalaka déjà
ouverte. Bonjour bien Kaza. Oui, bonjour IGF, bonjour na Darling Love, bonjour na Papa Tigre, notre manager de luxe. Un grand merci à Belinda Kanzi, fortune de l'écriture, maman Orote, Aray Goshi, VIP international, la reine mère, maman Mokondi. Et bonjour na Exode Mikebe. En tout cas, bonjour na ma base na biso, toute la famille, ta place, Ignace Bozali, vraiment. Oui, on quitte le rabino, il y a sûr, voilà. Bonjour CPI. Bonjour Sasa, moi la Soukaba Songi, Jeff, bonjour Papa Tigre, Bambo Tebele, na Poutine de l'écriture, Madame Belvi, Bambo te na ba famille Bota Nyoso, to senga na ba on batala film. Voilà. Batala ba chaîne na biso na ebité, ba base Nyoso na vanda na bino mabe. Et aka juste mutuna to vana bino matière de famille bota vana na bino mabe En tout cas hot parce qu'il est vana na bino mabe bota te poigné. Voilà. En tout cas bota la bo consommer biso massive my bandeti suka et ça l'a bien macasse. Voilà, merci beaucoup Nabino Mibale, tout ça vraiment en bonne santé car on est en pleine forme car on a pour fanda koya vraiment kusulu la lisusu na mukolo ya lelo film na biso eza na kati ya Bellevue TV les moments de perturbation eza bongo na anglais en tout cas bolimbisi na bengi yango mingi toro matamele midisruption moment matamele bandeko na ngai Papa Tigre edenga matamele na anglais bandeko film na biso eza wana film na biso zo pesa mingi conseil et puis na ndenge tozo landela film c'est la compréhension na bino donc ko yebisa bandeko balandini ni conseil pour na film. Bon, conseil d'abord na film na biso eza actuel eza sur le marché Madame Belvi a soit qui temps ya kokoma parce que Madame Belvi a s'espérant kana marambo il est cas sur la société puis surtout na biso ba africain nous le bantou ba marambo ana et salama mingi na matière de famille botanzaki côté nanu ya point nanu ya arrivé à bateau ba village voilà. Maintenant awa na koya na couple ya papa Serge na maman Esther omoni mobali nzamba sala yoana mobali ko céder na ba caprice à mwasi. OK. Melingo lo bateke mwasi o matela mobali. Très bien. Omoni batu ba comment omona ke ndenge monde évolue mobile à travail car na un franc moi c'est pas ya na un franc nelingi ko chao te que ozana monopole lo balikolo mobile voilà ozomona Madame Belvi place wana linga te ya biso na couple ya Maman Esther alinga la biso Papa Serge alobaki lo mo alobi na bengana ani abana passer message abi mwasi oyo ya liboso oyo akomisanga papa oyo akomisanga papa na kabwana yi voilà ozomona place wana mobali déjà komisa mobali na suko moni ti akoma na point ya koloba sokutu na bengana mwasi o mbala liboso babenganga papa voilà alakisanga ke naza mobali na botaka na tala sima te na kabwana yi obike malgré maman na biso azaki likolo azoloba mais azaki message important très important voilà. Donc soko za mwasi oyo okitaka devant mobile il faut quitter ça dit beaucoup donc ako hésiter te eza na mo pena mwasi so ayoki kanda ko na po so na boya mobile o sala ke babenganga mama mbala liboso babenganga mama na kabwana na zonga na ya tamukomote boya mobile o ya sima non non hésiter te na kabwana. Très bien. Place wana Madame Belvi a tei basi il faut koyeba ko kita liboso a mobali et puis mwana mbanda eloko ba mama ebele babosanaka mwana mbanda oyo mobali wana opesa omwana ozwaka parna kibomo ya kibomwana na voilà autikala jamais kozwa ba place oyo po na mettre na bino bolana ete on comprend soki papa opesa arosalela ya tant que moi très bien yo pour ozwa parna en tant que moi voilà personne Madame Belvi a tei na ba marâtre o ba kokaraté ko vivre na bana na ba ya bana na voilà ozomona place wana vraiment maman Belvi a tei ba maman botala film oyo na bokebi makasi
parce que un film oh mingi ezolo basi makambo eleka na ba foyer ya bato. Voilà. Vraiment c'est un peu ça. Tolanda film biso na bokebu po Belleville azawa na Tabita. Voilà. Pour na waro bongisa. Très bien. Aza pour na opanzate. Voilà. Bien Kazanga par rapport à film et conseil pas bandeko balandi pour te démarrer tout côté la maman. D'abord pour la film vraiment parce que il y a maman Esther wana omoni basi ba comment ça le kola neti to senga parité quoi na basi ba comment moi le kapela ndaka na kati ndaka mabala parité ozomo ndoka mobali aza mobali na vie e koza ka mwana oyo botite mtasungo voilà ozomona au moins pe mwana tata mwasi moko boy songolo pakala biso nyokola ka mama na bango mais ye mtasu sweno na dernière minute ozomona neti nani mama na biso Esther na arta osala wa déjà ko mona mwana na Nikita baza déjà deux personnes différentes éducation Nikita za nango yango te mwana mama Esther azana au mwana na za na capacité ya marquer ya gesho voilà kaka ninga o rappeler gesho ka ngala tata nga koza lokwa yote c'est peut-être la nelo be au mwana pas ani mwana ba yene ba to azali pe mwana papa Serge te entre parenthèses ozomona to yesu sukota papa na biso JR papa JR oui baba ndeko no baza bana kasi na yo baza ba leki na yo eza logique mais tous les cas d'éducation mi balé. Tous les cas là, donc d'accord le banini. Donc deux personnes différentes voilà. Ozomona. Davina apo na comportement na bango mususu. Voilà. Ozomona. Mais yo na bande kono. Mais tamio ko sa nini. Kotali sabango ke mone oye na Kinshasa ki ne mboka te ki ba vivre ka bo tamie so moni ke po ba biloko ba osala e kocha da ki bondoki eza bon je m'excuse e kocha da ki bondoki o mona ke rapport comme na mboka o kutu to yaki pa ya songolo pour protéger famille na yo protéger bana na yo au cause na bango tanda posa ni bango te ozoni bango nda ko tie bango place mususu par là au ko ba ko expliquer bana no ke ba ya na bino ba papa na bino baza na kin voilà mais na o préférer to kende ko tala bango boki botali bango ndenge bosala kuna bango pa ko luka pe jour ba yepe batali bino mais ya ko vana ensemble et batoka bobo na mbila so ko be libomati tala tabe place bazolia bazolela ozomona ngamona ka place la sepela sur na table mo place ba kenda somba badenda ba poso parce que ndao so ambiloko na ba sekisi yanga su makasi ozomona la problématique ya pa liboma na bango ozomona kota en tout cas félicitations pe na maman biso Marie-Hélène donc presque ba tout ba jouer na film wana en tout cas félicitations à bino mais le cas to senga na ba meloma na biso total la film to comme c'est comme ça to comme ko basé trop na be mission ozomona et ça là vraiment qui to côté beaucoup plus ezarake to bandana na chaîne mère ou que na chaîne mère to tali film biso ni tout tcheba mokolo to na biso après to na be mission s'il vous plaît famille bota to bima na distraction famille bota to zake bele abilo musu faut ko prier rapé darling non prière raison non yebiso il faut ko prier ka eza nini Belleville aime so za na misumi balé ya zo mona ka ke film ngezo tala maté non ezapela ba film ezo tala ma non film biso etala ma siko ndenge to tala maka ekende bongo te moi l'intérêt na ba film ozo mona eza siko likambu nini ke otika ba film na biso na maboko ya Nzambe ozo mona avant to ba émission na biso to beleli Nzambe na biso alola Nzambe asala na bela bato biso so mona ba chaîne mususu senti ke azali na posa nini te visibilité coûte était dans yete mais combo ni kaka parce que bela YouTube pas comme il belé azali na posa ya mbonga lipa te mbonga nini te combo ne zaka na world afina ka combo no yoyo kana te ye au moins ça la mama longa te ni te mais six nyama boko tambola mana papel lo mema babeli pa to mona una banini ti na matanga pululu na to na komba comédien wana te pona polémique te na oloba no ba leader ni ndaka papa Masuma Sili ka bibo zoe bo pousa ekuna
amema dans ne bo accompagne ba moko amema batu dans bano amema kati ya kaya mutabana mama ruya amema kati ya nini ya film te eloko te kombo amema kati ya Velodrome akene boye azonga boye akene ya mais film te eloko te mais lelo akata papier winner mundela ale mbongo kala ale mbongo tongo ozomona eza vraiment bongo donc biso nga vraiment na fa na tali ba film nga bité ba film na biso tala maka voilà famille bota basalaka batala kutu ba émission te famille bota famille bota balanga ba émission rarement mais film bato bandi premier épisode de kobeta ni au 104 en tout cas on ndeko balandi ça vraiment pas si total la ndenge famille bota to lingilaka 100 cas pour la biso ya problème te 150 ya problème te 200 p ezaka problème te en tout cas tout ça là on vraiment bongo ndenge to mesana ko sala yango ezala vraiment kitoko makasi to yebi ke eza période ya ba vacances bandeko balandi mais car la vacances wana ba wifi ya ba wifi portatif ezala nango pe donc bo sala yango vraiment bongo e ko sala kitoko makasi ces pays de la presse moi suka ya famille bota likamuna 12 oyo tomonaka yaya kinaka pesaka conseil pa bana ya collègue na ye bazala ba respect envers ba aîné bazala reconnaissant et pas bato ba bimisi bango tant comme la monde en jonding tant comme la monde ya ko tourner na ba mama misusu na ba ya musu bazala ba reconnaissant mais lelo oyo reconnaissance wana to trouver en ngote na kati ya fête anniversaire maman la biso Karine Pala tout le monde qui papa et le mère zala qui invité si la pas zala qui invité côté azala qui papa et le mère pas zala qui wana mais azui ata tenter ya kokende ko pesa mbote et pas président na ye ngai to apesi mbote te ba solo li pété abeti 12 dolo bango na terre moto te abeti papa lo me 12 te ami beti 12 ye moko ngata na ese bino ke shira azaki na conseil moko malonga te opesa bana papa Omar tandis que achaki bana bato eloko moko ya mabe na mutu bato nusu na ba commentaire ba esi ngalo bi solo mwana suka bato lelo bato bo pesa nga raison ozomona sila tanga yo kopesa bana papa Omar comment leçon morale et puis c'est bangoni il faut que la bien éduquer la place et que la reconnaissance la place oyo uta et puis respecter ba ene na yo to sali inane te et moi côté comité bana l'équipe à président Omar na fête à Karine Pala ici la bête papa le 12 apese mbote te bon papa le malaki na nzala sila ayaki na nzala mbota sila te ozomona omoni shasha mutu mombo anio kwa mingi pona yo ozomona peut-être tokoza biso nio tu boyi ndio to na plateau songa na leto bike parti ga ka pasi ozomona ka dardi il faut bolukelo mo pona bianca pona ota ni habité bino nio to bona bino bien mais il a so mérité falia. Ok. Ozomona, elle au cap le mais simba bazaki belé. Mais avant chéri na ye, c'était si la bissade. Ozomona, le beto tali, muto za premier rival ya Papa Lombe, si la bissade. Ah, mais tout ça ta référence na Satan na les dieux créateurs. Voilà, merci. OK. Merci. Na la question nyonso. Mais si e pesi na kanda na longo na lolo na bwako na se okomi ko imiter nga nzambe ozomona ce qui manque pas si là d'abord okomi na noté okomi te mo lukosa la papa oya bimiso okomi se rival na yo papa oya la kisio ABCD tina Z papa oya la kisio ba pesa ka doté il faut ta la boyer oui il y a deux courants pesant na ngo ala kisio ya ngopé lelo yo muta bongo ata kusoki subasime ezalaki muta bongo yo ko sakana e vraiment
mais soka lobi likamo ke joyeux parce que nazo tana ngai na tiki muso mwana nga na maladie muso na tiki musa na nga mais nazo tant ya peso implice na vie za lo zawana yo sakana nga to bosa na raté chacha tout ça rassemblant te papa lomba za valeur voilà bien ka zanga simba kawana papa lomba za valeur na ozongela yo sima CPI par rapport à ça respect wana envers baene respect wana tant aussi la te ki yango bana yango pe papa oma alobaki yango ando mikosa OK merci moni mutoyo aza modi moni ndenge bano ba mona kabutaka bwa Noah est-ce que libota ya Noah bakoki kokende na libota ya Sarah to ya Abraham ba kepesa conseil ayuna likamnene boy ayuna mais oui okamba sur la malédiction mona butaka bwa Noah oyo to salo eza biblette OK yo kasi nyonso ekomoto obima libanda bible tobima libanda bible te babakuki bazali bato mabe na bible bazalaki bato bandokanga bakangi banyama na place lokola stade de marti balesi pa banzala mikolo ebele baokanga bato baokotisa bakuna bato baolia bazondima komona bato baokufa babakuki bazali bato mabe na bible obongo siko mokonza babakuki ozala nani et puis soko landeli babakuku wana descendance à Noé ezala na kati révélation mnene boy avancé papa meli masanga langwe yo papa omoni mutuka polele yo ye na mutuka papa yo wana kangi evie karpoli OK madame zakala papa to ça on ni tokoloba te tokofula kaka omoni nga na o regrette bele omoni la valeur o Karine Palaza nango lelo soka zo se mêler na bêtise voilà Karine Pala a représenté Congo na mode voilà de la mode voilà na Congo tozali une écriture eza belle vie na Congo na mode so batali maramba ba modèle c'était Karine Pala pourquoi lelo a perdu ba valeur ne tiba audio ya Karine Pala ebima akoma lelo tina niveau akomi wana eza vie que pona nini nzela oyo peut-être beve alakisaki ya sepela nango te asepela aza kuna Karine Pala tina ndo bengisa pape lombe abengisi sila parce que osa apelo kwa mpebe elo on peut que liboso ti feti ne pe yokana merci il faut elomba nani sila bete lombe 12 OK pour faire Karine Pala lomba mela OK dans son papa lombe lingoza inaperçu très bien bon yo do mona beza très bien beza li puta ezala ezala te oli bala batongengo comme na nini beza li puta ezala te bezi kaka fallait sila ya kobeta pape lombe en tout cas milongoli elombe kisuka elombe sukari te elongoli etata ya groupe simba te esopi ye vraiment na ngonga oyo bato na ye basala baémission balobake baya koloba belvi abima na groupe simba silanda azalaki afa sheri oyo toloba bianca awa siko afa sheri baninga banda omela ti ya rouge omelaka ti ya miliki siko miliki wana nyonso bapesi yo wati sante kasi sante parole oyo bakolomba anda opesi ebanda osalake nini akoma voilà osila osala te ozosala mosala pamba kongo pasi ovandi pene na volaki levie ka liboso kabwe
En tout cas. S'il a respecté Papa Elombe, est-ce que jouer sur scène n'a Papa Elombe? Kala. Il a un avantage à métier. Ah! Linga munene boy. Avantage à métier. Un avantage ezakite? Jamais. Eh. Non, c'est un beau tennis. Et un de mon exode. Exode a démissionné. Avantage est ça. Oh, ma soeur, mon exode n'a rien nantila. Ah, il y a un ça t'a intérêt. Eh. Ata ya mbote to fana no bien. Avantage à métier zate. Ah. Menga loko nga esa nga passé. Bobo manoka kenda na scénario. Bobo manoka balé. Comment on dit il suffisait d'aimer, il suffisait de s'aimer, si on va changer des choses et des mots, il suffisait. Mais fallait si là au long moment. Bobo non c'est la mission na télé clair. Fallait si là c'est la mission le quoi na. Madame Bevia kanga na ekota ba conseil. Parce ça ba na ba conseil. Parce que ma ba ba conseil mabe. Si ko bongo il suffisait de nani bobo manoka tika. Fallait si là ndazo. OK. Pour côté ya Joël Barezo comment na Nani, les pingouins de Madagascar, ça là, côté maman Joël Barezo. Les pingouins de Madagascar, ça côté maman Joël Barezo. Ping pong. Ah. Bitumba. Ah, non, Joël Barezo dame. Ma top possède. Pas nini. C'est ma top. Ah, ma top possède pété. C'est photo ya. On est tous à la télé claire. Groupe évangéliste. Lelo Bella production, voilà. Et yindi kuna conseil. Ping pong. Isco. Ping pong. Ping pong. Nani? Les pingouins de Madagascar. Les pingouins de Madagascar. Vous comprenez? Très bien. Toye lisusu. Pamba le sombo. Tout le monde les jeunes producteurs. Les jeunes producteurs. Ah, d'ailleurs, ils ont englobé, il y a joué partout. OK. Et pas hier, on a eu ta joie qui était. OK. Ya. OK. Sikoyo. Bobo akangaka. Ah, mosali bianca zwa côté wada. Il fallait si la salle nini. En tout cas. Pour il suffisait d'aimer. Il suffisait d'aimer. Non, coucou matali koloti. Omoni nini, omoni lo mo boy darling to bossa na raté. Moi même ata na famille baloba rango. Mono balakisa mosapi mingi. Suka zo akabila ki. Azabila ki mabe. Papa kobota biso 10, 12, 14, 20 mi voilà. Kaka. So avant d'entendre ba comportement bana ebikete oyo ndo sanga ye. Voilà. Papa ebango. Ozomona. Et ça là papa Elombete ko ba insiste tout ba finga papa. Et choka papa Elombete. Voilà vraiment. Au moins ni papa Elombe ayo kaka pasi makasi. Pourquoi mona yo darling na ofingi. OK. Bien kana seki na kasol ngobi mselo mo intéressant hein. Ozomona. Obi bukolo papa Elombe akofanda. Oui. Toko fulaka. Tofinga kokote. Toko fulaka. Avancer. Ozomona. Mais le même qu'on va na Monique Talinga là pa bou chéri Cobeto point sur l'homme. Là on comprend la vie voilà. Ma fille m'a trahi. Belle vie. Ozomona. Ma fille m'a trahi. Ixi pechanga. Pourtant on va na mona ke bana na ngai wana. Ko moto batikala ofinga ngai ba honoranga. Vraiment. Tala omona ixi pechanga kutena pa Elombe. Tala ndenge za ambiance. Papa Elombe aolinga te ba ne ba na musika na ye. So va na ka table monanga. OK. Lelo ba davina apwa bazo ba bénédiction pour ba président Lombe. Respect. Boni aussi dozaki afanché. Afanché afagate. O melati ya mili. O melati ya mili ki ba ixi pechanga ya mutakala.
Yeah, 1000, ya bembe, papa ya kilo. Range Rover. Ah, Tika yo. lika munene boy. Yoko zokumba na volant. Tika boy. Non, il est parce que lelo papa on a comme premier anniversaire na yo. Mais il faut me vendre tout na comment on a zakina papa na malamu. Et le renaissance lelo papa na ngai a écarté nga to apesa nga mukongo. Il faut na lukana tuna. Exokanga caméra totonga. Ngape na mona rango. Est-ce que ça pour père a pas pesi ba? Zuta! Oui. Oganga te, toi na si caméra za. Po exakani caméra. Akangaki. Likambo nzuta ope. Ah. Est-ce que avantage ya métier kasi anga comme ça eso. Et ça capé nettement la vérité. Et ça là vraiment bongo et le capé bongo mais c'est comme son de papa Nakima. Ok. Nom de Jésus. Papa Boyaka yangwana seke yangwana seka tinda rabana o bana na ye wana wa libune na li zala c'est plutôt match volume te ezo fonga no caméra to la na zone c'est le moi mukie oyo batu ba comprendre kate comment makamna bango bi malibana zuma aya kotalisa biso ti papa le mbabi mala sila ti bien ça zuma ya on la TV to le beto to ngata caméra zaki ya ko faut dire dans le bazela na zolo ba oui déjà atala dans le belo que ça très capital ozomona si la salle est haute yoka te continue mon sila a solo lina jita sila baba ko ba fingi jita siko bo ebisa biso est-ce que ba mir muté et kenda luba si zuma za monopole wana c'est ka beta de soluti chachanga no to ke place mo quelque part troisième personne à ta part mir ça na beta de soluana ce qu'on ndenge ya yo la zo ya ko finga artiste comédien na ba assurance nyonso wana yem dotine sila ya d'accord ça fait ngai nde naza boye soki lelo nazwi monopole supposons ya ofinga papa masumu soki belma aza na sie cash oh wa sofingo yakola utosala nini interview awa bautukoya yakola émission ezali babosa yakola raisonner na bongo na mukie wana yakola lobi bongo Thompson bongo na alobi lo momboye voilà batu balingizela batu balingi ba échapper lo kwana yakola a soulever lo moko bo alobi nini abi si la tinda mutu te mais tango bakangi nga yagola si la pesi monopole si la pardon apesi mot d'ordre abina ina yoka yagola libanda ok qui est derrière yagola l'exablo musuka ya olegisa te ok oye olingi neti ombuba batu que c'est comme ça on dirait si la tempe datinda bino et tant bakangi yo nana apesi yo apesi mot d'ordre si la zone butu moko apesi kupanda mbala moko tala tokosana te omoni babiloko mosusu to ya kosalaka basemblant te on dirait soki bamamelo bato batalaka biso bamayele bayebi place oyo mabe eza awa makasi e na monde ya comédie tellement tout baza bafanasila banani yo yebi tout baza bafanasila yo yebi yebisa ngai tolongola Laetitia Mwamba muta bundela papa Elombe jusqu'à présent azobunda groupe Sima yebisanga bana nini ya papa Elombe bavanda na TV po badefendre papa Elombe tolongola Laetitia Mwamba aza te mutu mo aza te yo yebisanga na baprésident ya bagroupe nyonso théâtral président nini avanda na kiti po alobaki esila
arrêter comment hémorragie au bas de finga papa lombe comment comédien yaya azate belle vie belle vie pour te permettre de finga ba comédien aboya tendresse ba vandi plateau moko Bishop Zuma tendresse ba finga papa masumu quelle impolitesse. Impolitesse élevée. Yo yebisanga si la salani. Maman ben menwa vandi asali annonce que théâtre est koufi. Bobomi théâtre bana théâtre comme divisé. Bana ebele bino bongo te point bo sala bo. Biso la fana la kit. Baba menwa pour ça succès tant me bien c'est les cas. Boni boeko mama bomengo ikona mboka o alena mama bobila dawa vraiment ozomona oyo azalelo soki mama bomengo azate fatipa kozwa nini ebemba mama bomengo bafutele ngo pavillon eye kongo baleli mama bomengo awa nde baleli mama boli boni yo misilolo bato asila wana respecte pa bato wana en tout cas Pourquoi mon hôtel, ceci la pesi papel au même botte té. Impolitesse. Les impolitesse. En tout cas, to komi na biso pe na ozomona, les impolitesse. Et ce to zongi na mozindo. On va d'ici pas na bata. Bomba onda. Té zela si salanga yi. O bombi ngo ozu o vandi si bana bata poezo mar. O pesa bango conseil, bana baza respect. Boni tato abimiso na moki na monde a. O be lomba na za bien. Akanga makolo te na coupe simba pa bota sila. Vraiment. Na suki wana. En tout cas, bandeko balandi, ça n'est fini pour aujourd'hui. Émission na biso esuki vraiment. Awa, en tout cas, bazo signaler biso déjà ngonga si ngonga donc ngonga ebelemi to ça obligé. Ya kokata émission na biso CPI bien kazanga en tout cas na banana si ça na CPI bandeko balandi ba retenir bandeko balandi bo retenir si la ko respectera mutute na vie ata elelenge na ye si la respectera bo retenir bon so abeti papelombe 12 eza iloko asikate bambo te kasi bambo te zate dans sa prière ngai bato ba retenir eloko moko boye tozongi kaka na matanga ya mama na biso boli tala titi do péchanga azalaki na gloire au Jésus gloire au Seigneur oh nkolo basoso nyonso ya mboka oyo nkolo bakata bango bakingo na makolo nkolo bakata basoso makolo bazomérite na mboka na biso kongo te amen il faut alonga basoso nyonso makolo na oloba na yo tala titi do péchanga azalaki nango aftelemi atikeli mama mabele kita vanda voilà si la temi kula musika ina bakiti na ye ata mbota pamba ya koya kopesa ba mama wa maboko wa mama ne salite ba mériter mbota si la te en tout cas ça passe bambote en tout cas bambote na ngezate prière ban prière to sambe Ondinisa titi d'après. Zambe na ye na belle fille na maboko na yo nzambe la na ye na ba entreprise na ye nyonso mibale. Amen. Misatu TV Candistor pe na ye na hot basket na matia na maboko na yo. Po bitumbo to bundelaka bevi awa elandaka biso pe partout. Vraiment. Yesu Kristo mwana wa Dawidi batu nyonso o ba jouer na ba film ya Belvi o ba ya na molimo ya mpoka o ba zoya Belvi a pesi bango caché nzambe a jouer se bango pamba te Bible lobi to ko lia na moto na motoki ah ngai se pe na ko épargner mutu te na prière na en tout cas te na ko épargner te molimo meka pe ko épargner Bishop Chacha na ko épargner Seigneur miséricorde. Po Bible ezotalisa biso soko sangani na moto oyo azotambola na mpoka molimo ekolanda yo lingala mboka polisa malala nyonso na une semaine oh Yesu
sokolelanga ma ya Jourdain na batu nyonso ba oyo jouer na bela kobosana mama wana te nkolo Yesu Maman. atela alelaki bela benga ye na bafilme bela bengi ye mais soki aye lokola mutu nyonso aya kotia baprinte na ye aya kojouer na communauté monene ya bela Voilà, amen. atondisa CV Amen. Yesu mona ye Voilà. mais soki soki aye na makambo ya poka tokomona ye aye na makambo ya kidede Ya ruya. Ezanga te. soki alekaki kota mwana mobali apasolaka taba mitu na baruya totelemeli molinga mpo bango bazalaka makasi na nakokanga bato na nzuta kombo na Yesu totengani molimo nyonso ya mpoka evi aliaka mbisi ya mpoka te aliaka mbisi oyo mundimi bianka aliaka mopongo aliaka na mungusu na nzombo na ngolo moseka topengani molimo na mpoka na bela Yesu mutu nyonso akoya na mpoka na ye abunga adresse ya tournage ate si bela abengaki ye amona adresse te azwa raison apesa mutu nyonso akoya na kilo aya kotia kilo na bafilme na biso papa nzambe pesanga makasi nakanga na nzuta kola Yesu pesa ye malade ya mokongo ayoka douleur tournage babuka makolo bato bakoya na lumière bakoya na mbisi na biso ya ngolo nde bamona nzela na monganza nzambe na soki si nakumpanda na maboko na yo Yesu Kristo kumpanda ye azokende kokotaka aoningisa écriture ya bevi me bakokoka te tala sila nde azwi liboma ake kobeta elombe 12 elombe na botei na maternité ya théâtre ya Simba Yesu Kristo pesa sila makasi ya kobetaka 12 kino emema ye na fin ya carrière na ye tika ete bana oyo sila kobimisa babombo babiskuit na ye bazanga koko bazala na pepe te bakoma bambala langa te ya bango te bodo ye moko akoka koya te mpo ayebi ke abimisa sila te akokoka koya te soki bana baye balobi bodo nde koko na bango Yesu tika ete bana bamiswa mino na monoko Yesu kutana na kupanda baza ya kokima kobosa mwana libanais te nkolo mwana libanais azwi problème ya mukanda nzambe yango esaliki aya te mpo alikaki ameka na tabita bakongolais Yesu Kristo tika ye tikende na balabaka nini te zela funa lobango malembe préfecture côté bakenda korenouveler oh Yesu tika complication elata njoto batu baloba yo osenga mukanda moza na problème na tabita baprière ya batu baplainte ya batu ezoloba kolo Yesu baplainte mpo ye azoluka ya kotouche benzi kolo Yesu amona mukanda te Yesu mwana libana azonga ndenge ya jani azongaka na cercueil amen amen ya jani asalelo te mazonga na cercueil te sakola sola bagage ebimi sola bagage ya musuni amen alléluia amen émission na biso esili restez toujours branchés c'est bagage coaché bagage koya ya musuni na kati ya haute basque na matière de famille bota badeko balandi yo pe oza na entreprise na yo bobima na molimo te bozala na molimo yo pe oza na entreprise na yo en tout cas
benga kaka na numéro eza na se wana okosolola na manager et puis oyeba ndenge tokosala ba publicité ekoleka bino boteka ba mapangu boteka ba biloko nyonso po boza na posa visibilité biloko na bino eyebana bandeko bino po boza na poto ba entreprise eza awa ateza na Europe to sa publicité tokolekisa yango na bachane na biso numéro eza kaka wana na se ya etando etia na bino soko bengi bokolola na manager na biso. Merci beaucoup à Exode Mikebi, réalisateur dans l'ombre yo kama suki kitoko yo wapi en tout cas molimo tobima et monsieur Silien molimo isinga sila zo booster ba vie. Amen. Yo ngapena zwaki Exokata monsieur Silien baba ndoki